Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo. Rose Bombo. Rose Bombo. Makamu ezali. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Bonsoir, bonjour, ça dépend. Il y a Air Oyo Borolanda, baleine de la presse, Awa, na Rose Bombo officiel, la patronne depuis Irlande, na Pécho Bambo Théâtre, baleine de la presse, Aïra Rolo, Maramuni, les na réseaux sociaux, Maramuni, Oyo, Ezako circuler, Awa na internet, ma internet, Nyoso, Bazota, la baleine de la presse, na Pesibino, Bambo Théâtre, Mingi, Bochelanga, ba j'aime, Bochelanga, ba commentaire, bo partager. Tout ça, na dossier, Maman Ami, moi, nana Kofi Olomide, Kofi Olomide, o azako yamba batu na résidence na ye batu nyonso toute tendance confondue azako yamba bango même si mutoko du bayoka na raté aza toujours la bienvenue na lopango ya Kofi Olomide pour na compatir ensemble na ye. Déjà sur ce je m'en vais pour saluer déjà le président Rasuluzolo na pesimbote na lebosa le coupé wa na pesimbote na dada harmonie pourquoi pas te mama bibish umu la choupette azako landa nga bof Cédric Makela na pesho ba mbote ya mingi côté bozako landa baleine de la presse na pesimbote na la Chine mobimba la Chine na 100% na pebino ba mbote ya trobo kangelo na zako loba na bino bo mesana na biso po boy bibilongi na biso na lobi boy bo mesana na biso po boy bibilongi na biso journga na kokufa mutu nyonso arocha ba photo na ngai na profil na ye mezana batu misusu to sala na bango musalo jour ba rozala te boye ba rapete ke bakufa déjà banakala bagoma pe kopola batikala pe mikuwa wana na tikeli bino bobunda na mbala moko boluka soki na lobeli nani boluka soki eza pe nani. Merci déjà na batu nyonso baleine de la presse très fâché par rapport à comportement ya ba journaliste o ya presse en ligne par rapport à bato nyonso basala ba analyse. Et ça n'a pas tué belé Kofi Olomide a reproché à bango déjà tant azayi na poto l'émission basala na artidinet azayi ko reproché bango par rapport ya ba façon na bango rosale la musala na ndenge ba créer le roman ba benga tribunal bango ma ko juger na bango ba musicien ndenge ba lingi ba défaut ba qualité bango na bango ko lobela yango sans pour autant que tout na vie orchestre moro boy pe siko ndenge ba lobela pe makambo bango ba pesa kaka ba valeur d'artiste musicien moko o biso na bino toyebi que c'est Fally Ipupa ba pesa ba valeur et pas na mais en réalité bango fait ba au milieu du village ba respecter quand même ba internaute o balandaka bango tongo midi pourquoi mais bango bazaki na te pour respecter ba internaute maman bibi chamako pour l'éternel maman zolanda baleine de la presse Sandy Bekate Lanita la gabonaise bozako landa baleine de la presse ezali parmi babiloko etikala na mutu to na mutema ya kulutu Kofi Olomide ya papa na biso Kofi Olomide yango na moni presse en ligne ebele ya batu baza kolela ebele ya batu baza ko se plaindre pourquoi na ena matanga batu nyonso baza ko kota me ngai baboyi ngana kota oui ngana lobi ka Kofi Olomide sali makamoko ya bien pote ya bino ezana batu ata boyoka na ratena mutu mais jamais bakobenga na mutu na matanga soka yé ko participer aye ko compatir na yo mais soki mutu akomi na niveau na matanga ya mama na ye abanda ko benga na bino baleki na ye abanda ko benga na bino bana na ye atiela bino ba mesure ke bokoki ko accéder na lopangu na été cela veut dire que boza quand même na ba makambo bosala ye ti lelo dérange na mutema na ye eza preuve ane mutalika so tu kozala humilier preuve ane nazoloba mutalika so tu kozala humilier na sens nini ayaki na matanga ya kulutu na biso ya papa na biso Kofi Olomide na artiste musicien na kombo ya roga bakomi na porte tango bakomi na porte sécurité lobi na roga boy roga yo kota même mutalika sur kota te kota na voiture vanda ou besoin sa voiture arrière tina kwa kuna ba mona wata liboso ya porte ya Kofi Olomide te ndenge na hotel koloba na bino na émission Kofi Olomide asala reparti dinet azolela na kombo ya Mbutalikasu azolela na kombo ya Frank Stemai azolela na kombo ya Vincent azolela na kombo ya Mombaya mais pourquoi kaka Kofi Olomide lela na ba kombo wana mais tangu pa lela na ba kombo wana mais est-ce que ba journaliste wana presse en ligne ba bengaka
kulutu na bango babengaka papa na bango Koffi Olomide po s'excuser par rapport ya kolela ya Koffi Olomide na misala oyo ya mabe ba journaliste en ligne wana basalaka yango nazoloba na bandeko na biso Koffi Olomide aza na matanga muto Koffi Olomide a perdre aza être cher pour na ye aza mama na ye mama oyo façonna ye mama oyo atinda atanga na poto mama oyo lelo commissaire Koffi Olomide Antoine Agbepa papa mobimba ndenge toyebeli ye mais lelo bato ebele bakomi kosala ba analyse sikobengana ya bato Koffi Olomide acheli bango ba mesure baya na matanga na ete bakota na lopangu na ete mais olie bosala ta bato ya mayele bovanda kimia bozela Koffi Olomide kunda mama na ye soka silisi ko kunda mama na ye eleki 40 jours après boluki siko bino nyonso bato bokota kite na lopangu Koffi Olomide po bo présenter ba condoléances bo s'excuser na oyo kulutu na bino za ko reprocher na mitu na bino na oyo kulutu na bino za ko reprocher na misala o bino ya mabebo salaka mais bino bomoni que internet tellement c'est glissé il faut boleka bosala ba analyse il faut boleka bosala ba émission nzoka ndebo bimisu ba impoli ya ba impoli ngana regrettera lokola mutu lokola mutalikasu pourquoi osangana na ba insensé pourquoi osangana na ba imbécile nyonso après saline nzoka nde ba imbécile après saline bakoki jamais kopesa conseil moko oyo aider yo ba imbécile après saline ba étouffa lisusu talent na yo même mutalikasu osali ba succès belé na musique moko na biso même si de nature des Congolais de Brazzaville mais au diembela na yo na Congo RDC tonima na biso batu nyonso tonima ba pays mususu bongo mutalikasu Congolais Brazzaville torobo ya opona nini mais siko comportement na mutalikasu okoma na lokola mwana moko boya ba 30 ans 25 ans 26 ans bakoma ko benda yo na kingo lokola meme bakoma ko benda yo lokola ntaba mais nzoka ne siko muto atimba il faut ko bima na ba ligne ba magambo ba memela yo même si ozo mbongo mutalikasu muto lié so azate mais yebaka ndenge osalela pe ba analyse ngo omone boza humilié omoni ndenge basambusi bino omoni ndenge basabote bino mpo na nga sabotage nakoka koleka te naleka esu na réseau nakoka kolinga te naleka na réseaux sociaux mpo na beta lisolo ke non Koffi Olomide ahumilie biso atie bamamba ayebisi bamamba ke tokoki kokota lisusu na lopangu nete mpo to ya kopresente bacondoléance alobi na bakombo oyo ya bato bakokota te bango oyo bakokota bango eza da liste babambi deja wana mais bino boleki su na télévision mpo bomanke lisu kulutu na bino neti ngai pena na sui nanga ba sujet ko solo la mikolo na be mission na sui nanga ba sujet pona makambo bino pe bosala resepelisa nango nga pété na pe banki na bino te pona bomba kama na mitema la ngala sanu mutema nga sandu te po mutalika sou blague à part na ba Vincent na ba Franck Stemai bozokisi mitema ba te belé bozokisi mitema ba internaute belé o batala biso botala na be mission na bino ba degré ba commentaire o bozwara soki mutu abelaka AVC na ba commentaire mais mutalika sou na Vincent Franck Stemai bobela AVC mais pour na to ki parla biso ba commentaire te to mona ngo normal commentaire na ngo normal lobi na robimesu na sali so analyse mususu mais en réalité bozo bebisa ne ba réputation na bino en réalité boza ko sauver vraiment avenir ya mabota na bino te boluka bosala quand même moko ya bien oyo ko protéger bana na bino oyo ko protéger mbasi na bino mais na nengo boza ko salela musala po bo gagner mbongo ebele boza ko salela ngo na nenga mabe pokulu tu Koffi Olomide se plaindre na kombo ya bino wana o atanga wana c'est que ça ne loko moko e choqué pena na mutema po lelo kulu tu Koffi Olomide comme na niveau ko lobaki na ba mamba bokota te et ça ne loko moko choqué na mutema mais tela lelo to suki wa to suki ke mutalika soutien humilié bon c'est le jour Vincent akufe la tata ou akufeli mama ok na matanga na oso Koffi Olomide bo benga na ye pona siko na matanga mama mito boyi bino to lingi te bo betata lisolo na ngona internet mais nga na comprendre après matanga oyo bilembe na bakokanga bato ebele bakokota boloko après matanga oyo bato ebele bakokota boloko
bato bakotuna nga siko bato ebele bakokota boloko mpo na nini mutu akufeli aza kolela mama na ye bokomi kosalele bandirect boza kosalele baémission baanalyse mpo na boyi bino bokota na lopango oyo eza kindoki oyo to eza nini oyo eza envoûtement to nini ve na nga mbuta likasu Christine Manike Ken Piana bino bato bozotiaka bato bamikro na bino mpe bozala interpele bokokota baboloko bozata na mawa te bozata na soni te nanu bakundi mama mi te nanu basala ta 40 jours te bokomi kotombola mingongo na bino mpo boreproche Koffi Olomide mpo boloba na Koffi Olomide aza mabe yango ezalaka nini na bacongolais na bacon ya bacongolais ezalaka nini na presse eza corrompu ezalaka nini na bino boza na envoûtement te par hasard boza na envoûtement te par hasard na omituna mpo soki bozalaki bato pena oyo boleka na betelo bokoki jamais kosala makambo bozosala ces derniers temps moto aboyi bino boya na lopango na ye me bino bokesalela ngo baanalyse bokesalela ngo baémission motema mpasi nini bokoyoka motema mpasi nini bino bokoyoka bo bandosalele baémission aza quand même papa aza quand même yaya moto aperdre na bakomona naka lisusu te azali mama ya bavantise te azali mama ya bamusicien nyonso il faut quand même respect humanisme ezala kati na bino YouTube tango esalamaka te mpo na babiloko ya boye soki lelo YouTube aza na baregret aza na baregret mpo na biso bacongolais modèle oyo toza komaniela yango modèle oyo toza kosalelela yango toza kosalelela yango bien te tosalela yango na ndenge ya bien na ndenge ya limemia na ndenge ya luzitu na ndenge ya respect et surtout respect na baene na baikone ya musique na biso eloko na kosengaka na presse en ligne yango wana ngai na soutenaka muto boyebi na soutenaka muto nga na soutenaka bazalaka bon terme te na Koffi Olomide mais asali acte moko ya bien ya koprésenter bacondoléance d'artiste monsieur Koffi Olomide bosalele yango bapolémique bosalele yango babese inutile est-ce que ça va arranger pena biso bacongolais biso babantu to na respect na bamort makasi bo adapter culture ya mindele te pa na biso baindo bandeko na ngai presse en ligne bacronifali bo adapter comportement wana te s'il vous plaît naza kosenga na bino naza kosenga na botika système wana pour na clôturer émission na nga na Rose Bombo officiel na lobi boy bomesana na bilongi na biso po tolekanga na TV jour na kozala te bokoka baleine de la presse akufi na ba WhatsApp na bino bokotia ba photo na ngai mais ana mutu moko asalaka ba émission jour akokufa tokoyeba te kakufaki jour boye tokoyeba te bakundaki ye ekolekaka boye mai sui tokutana la prochaine.